Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné, fan sur Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, on a appelé Elengi à Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, il y a boss des boss, il y a danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Encore Karine Mokonzi aningisi net bolandanga pe boyoka mbote ba papa ba mama bandeko mbote ba rando na ba randonnette mbote bato balinga barando na ba oyo balinga barando te mbote ba jeune garçon na ba jeune mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabo. Karine Mokonzi azwi ndako ya sika pe ya kitoko pe catégorie A. En tout cas, Nandimi Karine Mokonzi azala ndenge ye moko pe a confirmé azala ndenge pino boloba mbeya mbeya mais azala mbeya mbeya positive. Donc ezana mbeya mbeya négative na mbeya mbeya positive. Pourquoi na lobi bongo Karine Mokonzi alobi azala kokende na uniforme na ye na ba âge ya 14 ans ndenge pe bino boloba na la samba. Lelo Karine Mokonzi akenda kozwa ba information na ba émission asala aluka vi na ndenge nyonso yango wana azalaki mbeya mbeya tisiko yaza mbeya mbeya mais positive. Soki boni bo comprendre mbeya mbeya positive ndenge zalaka bolandanga. Tango biso tozala bana mike okomona noko moko ya quartier tataleki moko ya quartier tata kulutu moko ya quartier mama na ye aza koloba donc koko moko ya quartier yango yo olingi kelasi te mosala pe te kaka kovandelanga tongo tipoko awa kende koyongana okomona moto wana soka alingi kokende koyungana te donc kotambola kokoma mbeya mbeya akoloba no olingi balakisanga na télévision lokola Wallace na Buda nakoma moyibi donc ye ide ke mbala moko na mbeya mbeya négative or ke mama oyo ye azoyebisa ya koma mbeya mbeya positive. Alors, Karine Mokonzi a joué un rôle pendant mon mois d'année, pendant l'âge adolescent. Yambe yambeya positive. En tout cas, et ça linga vraiment plaisir. Na yuka kuna munoko na emoko. Tangwa banda kubima. Tangwa koma kimbe yambeya. Pe kimbe yambeya na ye. Toujours efutakaye. Donc 90% efutakaye kito. Na musala na ya ki journaliste asali ki mbeya mbeya bomoni modèle a changer bandako kaka na ki mbeya mbeya bomoni ba relation bomoni biloko emati aye na poto tango alobi te lokola ye na nga Miriam Mokonzi abwaki nga asoti nga me naza mbeya mbeya ngai mbeya mbeya Karine Mokonzi mbeya mbeya positive tala ndeko mwasi akontinue ki mbeya mbeya aleki ba frontière baporte baplainte ya ndenge na ndenge batangi kombone balakisi bafacebook ne baye te bilai na mbila me ye azokontinue ki mbeya mbeya positive aza koleka bafrontière sans ke bakanga ye
bazolakisa ba Facebook na ye mais azotambola partout sans qu'azwa likambo parce que aza mbeya positive ayebi bisika tiaka likolo ayebi bisika atambolaka ayebi maloba aloba même na Kisasa ata awa eza mboka démocratie mais na Kisasa même bakana ye baloba alobaka makambo mabe baloba asalaka boye mais mbeya batikala koenleve ye ata mokolo moko te batikala kobeta ye ata mokolo moko te bien sûr azalaki na risque ya makasi ya kobetama mpe kozala enleve mais mbeya azwa RTGA akende mosala azonga po atambolaka asalaka nyonso kimbeya na ye na mayele ya bambeya positive sikoyo ndenge aza wana baoyo bakanisaki aza mbeya negative maloba nini bokotia na monoko mpo ndenge aza wana nano akangisi moto monoko te aza mpe na posa na kanisa nayebi motema na ye te ya kokangisa moto monoko te alors bino sikoyo monoko eza ya kofungwama maloba nini boza nango mpo nga oyo nga naza na maloba eza kaka yango nazoloba mpo ntango nazomona nazoyoka seke nazoyeba makambo ya koloba mbeya positive oyo azwi ndako moko kitoko olingi oloba nini nyonso ekoya modele nyonso akozwila yango modele nyonso provike azwili yango na kimbeya bakabela ye mbongo basala cotisation azwa mobali aza na mbongo to likambo ndenge nini azweli yango en tout cas eloko nga nayebi kaka azwili yango na kimbeya positive Karine Mokonzi azala mbeya Karine Mokonzi azala mbeya positive mbeya positive po sokoza mbeya positive mais mobali no ayembeli yo sheri nanga koma mbeya zala no calme mais sokoza mbeya négative zala sir okokozala na problème okokozwa bambata na nzela sans koyeba ntina okokotaka bagarde à vue sans koyeba ntina okoki putu sokoza na Congo banleve yo sans koyeba ntina babuka yo loboko sans koyeba ntina babwaka elombasu sans koyeba ntina bongo mpese elali mpe wana te mais Karine Mokonzi mbeya banda 14 ans donc aconfirme eloko bino bolobaka te akima ndako na 13 ans mais ye akima te aza kokende na uniforme na ye na la zamba comme mbeya comme mwana ya mokonzi te comme mwana ya général mokonzi te comme leki ya Guy Mokonzi te camarade ya Jibe Mpiana mais comme mbeya Karine Mokonzi azala mbeya akontinue kozala mbeya ti lelo azali mbeya mais positive eloko to ezalaka na positive na négative nango ntango ozoloba na moto fo yeba ndenge ozoloba na moto ntango ozobenga moto zoba fo yeba ntina nini soki zoba positive ou bien négative po un jour akozala na mosala ozobenge patron azokontrole yo mpe azolakisa yo biloko oyo otanga na université osisa na doctorat aye alobi no te bafacture modele osali yango te oyo eza babon ye stade basala yango boye yo ozokamola menga nasala comptabilité nasala économie me ndenge nini ye zoba na mbongo engagé nga en plus azoya kolakisa nga susu domaine na nga me kokamwa te eza na bazoba positive na négative ntango bobengaka bato bazoba bobengaka bato baillettré bobengaka bato bambeya bozangisaka kobakisa na nsima te positive na négative ndenge ezalaka moto ya mayele malamu na mayele mabe na kanisa ndenge eza boye bozomona bondimaka te me bomonaka
Karine Mokonzi changement oyo asala kaka na Kisasa ti lelo chroniqueur na chroniqueuse mosusu changement bandako modèle Karine Mokonzi asalaki nanu basali yango te mais eza na ntina te bondima ye eza mpe na ntina te bowanga na ye mais eloka bien bokanga monoko te bozala toujours ya kofungwama parce que biso tokontinue kosala baémission tokontinue kosolola internet ekontinue kozala na go nzembo nde ya mbeya en tout cas nalakisi bino ndenge bokokoyemba mbeya positive soki bokoka soki koyemba yango te en tout cas esala eloko te bolela bobeta makofi na mire mpona koseli konsole kodefule soki kosala ndenge nini nsima nango bozongela bamikro bozongela biloko bana poto mpe bozali awa bomoni Karine Mokonzi na moins de une année biloko asali ezaleli na ndenge nini ezwami na ndenge nini mais bozomona mamero azosala bato moke basala bongo okomi na moins ya ta moke oza na ndako biloko ya bongo sauf nga bon bandeko na nga nazalaki na mingi te ya koloba naza mpe na mingi te ya kosukisa mais nasukisi kaka awa otikala malamu tia. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ngamu lazana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.